Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Mbote bandeko bokolanda biso partout tolobelavie.com. Merci surtout na disponibilité na bino pe patience oyo bozanango et puis confiance bozo pe sabiso pour na tolobelavie et marcher tolobaki tozawana toko décevoir binoté. Merci encore na ba abonné na biso, merci encore na bato bozo bengaka biso de partout. Tolobaki numéro na biso yango wana, numéro ya compte oya tolobelavie yango wana ko hésiter te soki olingi o soutenir œuvre pour ça mon frère Serge songo soutenir œuvre ko hésiter te numéro yango wana naza encore na frère Serge lelo tozo meko sola mo muke bazana mo programme mo baza ko sala toluka to yeba eza vraiment nini frère Serge Boni. En tout cas Kimana Nkolo nzambe azana biso, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Na kansande konangai to dénoncer ba pasteur. To lobi makambo nyoso ya mabe. To dénoncer ki mukomusu passer moko oyo to dénoncer awa. Ba bibele ba finga ki pe biso, ba fingi ngai. Mais moi si na ye pas leki a confirmé que non tala ba passer ba autres ba cha moi ye papa chaka ba film ya pornographique. Baninga nanga bazali wana tout le monde namoni kekese ba benga ki pe ba s'excusaki en tout cas nzamba mona bino mais ndeko nanga na kanisa to ba congolais toujours na conférence ndenge de kalobi toujours na conférence numéro le 27 na sa ba fiche ya ngwana bozo mona na affiche donc ezali pona nini to ba congolais to so mamboka na biso toi ba politicien mais toi ba congolais, mais qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Ndeko nanga yoka nga eloko oyo état congolais yoka ezo choqué yo bien je sabiso là où sera votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Le mot thème no ezali sika bomengo na ezali mais la kata Congo to moni catastrophe ya ba minerais nzamba tie wana mais na poser question mutu nini ayebaki ke makambo minerais za mabele mutakoyeba biloko oyo eza na sa mabele te oyeba te na sa mabele mutakoyeba te mais ntango nzambe asaka mokili atie ba minerais na kati mais na kati ya minerais wana eza na mutu moko ayebaki azalaki to nzambe asaki mokili comme on est Lucifer avant comme Satan. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Congo? Pourquoi tu as un problème? Boyo kanga bien bande konangai batine biso ba explorateur ndenge balandaki étoile ba mage po ba besika kisazali balandi étoile o etemi na Congo ba explorateur ba yena mboka na biso to zaki te ba explorateur ba 1400 ba fandi na bakoko na biso na kata bakoko na biso qu'est-ce que nini basali ba explorateur ba étudier ba monique mboka ngo yango diable mtatina ki bango ba sinissé ba koko na biso plus de 400 signatures dans tous les 4 coins ya mabela Congo na 400 signatures wana ba sinissé ba tia yango na musée les Smithsonian à Washington so anglais kota na site ya musée wana au monde na plus de 400 signatures ba koko na ba signa plus de bakamachango sou bachango na musée Verturen na Belgique musée royal soko yebi flama kota okomona ngo eliko loba nini na 1885 baloba mboka na yo Congo tant ba reste ba kosa bino ki batie ko tchango ba frontière non naza politicien s'il vous plaît yo politicien
Oko sabatu nzamba amona yo ba ko bimisa ndeko na ngai ba déclarer Congo territoire international. Congo yo betaka tous les mboka na yo Congo ba chango territoire international selon les rois de la terre. Donc Congo ezali plateforme pour tout le monde pour na ba roi de la terre. Donc Congo na yo eza Congo na bisoté. O amoni bo vérifier makam on a eu sibino bo mona ngona kati ezali. Donc makam o to vivre Mutumoko va présenter qui document na table ronde. Lumumba. Na politicien maintenant congolais na celle de recherche. État congolais na pe moi na Nzambe. Faut laisser une vérité. Papa en politique. Élection Kabila dégage, Kabila salaboy. Ata balongoli Kabila. Baro Tchakaka Kabila Mususu pour l'oiseau de même plumage. Lumumba tombe présenter le Koana. Avec la prison, il faut aussi participer à la table ronde. Si tu as la carte citative, on a besoin de signer. Le monde a signé kaki. Le monde a sali discours attaquant roi Baudouin. Abi mata bavantini ni ol. Lumba loba na ema ben discours roi na discours roi pensa na internet si bota la bomona. Yango wana moni et le prodigieux baboma Lumumba. Pour nani Congo pesa ba mboka na biso ba très baleki belé ba trahir mboka. Siko banda wana kasafu ba yebara makambo wana yango kasafu ba ko temporiser pour même négociation. To négocier na batouana. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Batouana ba fanda na mboka na biso ba kanga mabele. Ba lobi ki mabele ya Congo ezali territoire international, c'est la plateforme. Yango balongona ki Congo na kombo ya C, pardon na kombo ya K, bachango na kombo ya C. Congo na kombo K elakisi nini? Bon ça ba recherche, ça ba recherche na zolo ba institut d'éternité. Je parle l'état congolais. Congo na kombo K elakisi centre. Dieu est au centre de toutes choses. Congo na kombo K elakisi Nzambe. Amour bolingo. Balongo biso na Congo na komba ka, bachi biso na Congo na komba C. Congo na komba C elakisi désordre, trouble, poto. Bon talbe internet si bon luka bo sa recherche mamla juste bino ezali. Ba politicien na bino ba yebi makambo. Moi même mabino na terrain wana ezate. Babi Kabila dégage ndeko na ngai. To mun ning bache Kabila non? Badani bache. Batu bache Kabila bakufi. To balongo na Kabila. Muto ba ko tchawa nous assire. Makambo yo dans notre soigné. Élection des solutions. Lumumba mona que solution ezali faut soigner ba roi de la terre. Bilo bobi Congo za bino boya to fanda tout solo là. Ba lingité. Ba bomi Lumumba. Si ko ba bisi solution ezali na élection. Aux assire vraiment que c'est une élection. Congo za bisoté. Ba bi Congo za plateforme. Il y a le territoire international. Ndeko tolobara bla 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 bla. Tozo finga. Tout ça là boy. Mais to vérifier. To y a la solution pour la mboka na biso. Mais lelo yo pena siko yo il faut toloba nini par rapport ya ba makambo nyonso zo le kasiko na mboka na biso bino basena na Nzambe normalement bozo loba nini par rapport makambo zo le kana mboka na biso. Bino bomona ba vision, bozo mona vision nini pour na mboka na biso, pour na futur ya Congo ya lobi. Ce qui se passe dans ma belle na biso ya Congo, l'Okutan les a la place. Politicien ou azali na gauche ou babengi opposant, na politicien ou azali na droite ou babengi majorité présidentielle, bango tout bananzala. Bato travaillent pour leur ventre. Ils ne travaillent pas pour les Congolais. Bah si biso ba politicien musu transfert ba Congolais, ba kunda bango na Belgique. Bazali na nationalité belge. Ba na bango ba belge. Ou azali na prison to bi makala mingité. Azali nationalité portugaise. Boto boité za ba la double nationalité. Bah ebele bazana batina bango kotina ba travailler na Congo. Mais tout le but est que tout c'est désordre. Mais le maire c'est la famille. Il faut battre tout on a rendre conscience. Ba tout ba solo la na ba concerné. Na esika ba solo la ka. Que non il faut tout solo la. Si na ti roi na to ba si ba ko na so ba ko sara bango na ba mungwa na ba kitala tala. Na ba miliki na ba sapatu na bilamba ba sinisa bango ba signature. Biso to sala raté.
ezaki moyibi mutasala ngo za Stanley Stanley tanga a reçu ko so ba signature ne yanga zongaki akepesa ba roi de la terre ba pesa biso faux histoire le sikoyo biso en tant que ba scène nzambe il faut tuer bisa peuple on a vérité poto ba ya ba homme politique ba biso homme politique wana mangabo biso biso ba lokuta signature a pile kata signature tozoka eza ndenge nini ce que ba bina biso tokosi ba kota na site du bango mo ba kende na musée Mission est à Comboni. Non, Lucas Comboni a bien. Pour ça la tête que non, alors déjà musée à Washington a bien les Smithsonian na Washington. Non mona musée mususuana ezali musée oyo Verturen. Musée roi de Verturen. Ce qu'on continue à kati okomona na ba signature ba koko na yo ba sina ba teka mboka. Ata to fini Kabila. Ata to lobi nini boy. Solution ezate. Ceux qui te touché pour avoir un athée. Vous devez être roi de la terre. Mututu a roya ko so ma Congo, ceux balaki si signature wana azongisima. Et vraiment ba teka mboka na bango. Est-ce que yo zarato ba teka mboka wana? Yo zalaka te c'est bon étali yo. Yango diaspora, il faut to solo là. To solo banani. Ba on petit tomba ya wana, faut ba bisa bango makambo. Ngana mwana nzambe. Faut to sa bana na nzambe vérité. Ba besika pour ma Congo ezali. Ce qui pour la tenir tiangote, te retourner à rang sans te motombele. Donc c'est un point politique alors. Il y a makasi. Politique quoi les pour ma politicien, c'est ça pour na yo congolais parce que nzambe tanga ti bomengu na Congo. Na za garant Congo. Congolais. Congolais tout azali garant ya bomengu eza na kata Congo. Il faut yo étant garant, il faut sur la makambo ya mboka na yo. Tango za muta politique ya Rwanda, to muta politique ya Tshisekedi, to ya Katumbi to ya nani. Mais yebisa mukonzi na yo, makambo ko sara biso pona nini. Poni makambo bo toucha ngote. C'est là où il faut toucher. Serge Kalatea wa bozo sala eloko moko boye, eloko bozo sala wana. C'est-à-dire to kota no to fon la bien na kati na ngoza nini. Kati nango to parler un peu na conférence wana déjà ma Congo boé pour nous relaxer ba congolais mais surtout on va parler de Jésus-Christ. Biso tout de na mukili ba ote ba tunyo d'ici et là. Ndeko na ngai na wa bisabine le remoto fongana parenthèse mongo po ya mongo kisa no la main o se calmer. Ndeko moi si na yo ce batangele Hébreux 10 verset 22. So moni ba mombe maekuna keba. Et le binini approchez-vous de lui avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, le corps lavé avec d'une eau pure. Ça veut dire quoi? Nana osokola siko mutu na corps wana ba osokola nani? Ba osokola mutu na eau pure. Eau pure wana ba osokola ngo nani? Ba osokola ngo yo. Moi si nous avons botate, boke mon médecin. Et c'est un petit problème de salité, to koli penzoto. Tiens moi si na yo pression. Ah c'est ça n'importe quoi. Yo mobile aux alliés censé fauter à moi si nous ndako. Toya su kotanga comme ba tutege non passer était la sali boy. Passer était la sali boy. Pourtant to lo ba comme na bango. Bango baleki na sima na biso na l'église na bango, ba bibisi verset, ba bibisi biso ba jalo. Ah moi bango ba jalo. Mais récemment maman passer ba komo yashiko ba mo ba fandi ba komo loba et donc ego ça m'a de plus en plus maman moko ko ya prochainement a reporter plainte contre mutu moko oyo atangela ki verset oyo a kosiye a sokoli mai a Julie Tondez a katie ba poil dans nzoto mobimba pona a lobi na yeke yaza l'homme de Dieu faut ba l'extra moisi na ben rituel pour na luka ko bota a Bible c'est lui moi si on a versé il y a Aaron l'homme de Dieu à ce qu'on la moto a yena huile d'onction soit disant huile d'onction huile à carrefour a pakola moi ça batu bolumbu recto verso a bimisi versé il y a Eli est-ce que Eli a la mousse mutu moi na wana kufaki munoko maboko na maboko nzoto na nzoto a mateli moi na wana amatela maman batu na versa le kuta o ya transformant na ndenge nae maman na le tolo baboe aza bana passer na ndaku nae maman craqué fa porter plainte ava refanda na papi gadi ngako na zalati
to be mikolo bango mo boya oloba ngana ko salati a royal la qui sa plainte a porté contre passer pas conseiller a violé prochainement babota mona maman comme na bala mi balé na pasteur ba ndima ki makamwana l'homme de Dieu moi ça bato comme na makama mususu bazé belé a bongo ba jeune fille bazali o beaucoup tellement makamba bongo ba pesi bino ba bik bétidian passer à Sambeli bik apé sur okwa mayele ndeko la ngai biso bo finga mutu okuna lo makambo afinga biso fort tanga finga biso le miso to salakala ye moi ça moni ndenge mobala to finga biso aye na téléphone a bengi frère Serge ataba finga bino mambo sala bo continuer kaka pour mutango bozo lo bela ye nem do finga bino awa papa on la surpris moi sinon mutaro loba il y a ça pour azo porter plainte kalaté contre passer na yo passer on a yé ko ebisa mobali benga yebisa madame na yo na yambi onction moko plus pour na ye yebisa ya mama boy loko la papa na posa mabota kasi écoute pas passer a forcer moi ça kembi mama kei passer nzoka sa abungise ba kimbiolongo abungise ki ba biloko na bololo ba bouteille na disa ça ki ba kir na yo la ka mère batoya ton mère aye ba continue na bureau alobi na passe na mobali. Les salaires est individuel. Il faut tirer au Samila. Papa Tikali, bah continue na salle moussous. Moi ça bat. Pasteur l'homme de Dieu. Moi je suis là. Toteye liloba ayoki. Azo porter plainte. Biso to ya su ko le babi noté a rofanda. Kalaté. Ça va barder. Lelo bateya biso man to kagi parenthèse wana lelo bateya biso ndeko na ngai Jida ateka Yesu tout le monde a dit que Jida ateka Yesu Jida ke na lifelo ndoka Jida zaka ye mongo te bazaka mibale na ba potre Yesu bazaka deux personnes ba traître bateka Yesu parce que esprit wana yango tambulaka lelo na ba pasteur na biso mais boyo kanga lelo boyo ka ba verser. Tout le monde va voler à mi balé na croix. Moka ndimi Yesu. Moka wangani Yesu. Moka lobi ndeko makamon no batia binango te. Musu boza choqué. To kato ndambu po to zongela ba verser ya mibimba. To sebe mission ya mibimba. Ndeko langai. Au moins ba to dénoncer. Ça sert à rien. To dénoncer bango ebele hein. Donc comme na ba binemi ebele pour biba il na bango na ba bato na bango ba kwa ba fanatique ba passer mais toi tu es bango liloba ce qu'on aime de dénoncer bango je te dis la vérité ça sert à rien ndeko na nga boka makambo yo bo comprendre ce qu'on passer na bino ala ta man esprit nini moyibi moko na mupanzi alobi na Yesu soko za mwana nzambe bon wana mibikisa bikisa pe biso. Donc ça veut dire andimi Yesu pas lobi ceux qui osent moi nzambe andimi masumu na été asa pour ça ka babi qui c'est pas régner mais mususu a koto alobi yeso banga mo konzité ozo banga nzambe te ya sa eloroté afin na biso awa nzambe abi Seigneur quand tu viendras dans ta gloire souviens-toi de moi amindimi asa mutama masumu alobi ba sungaye. Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Abiki, c'est pourquoi Andimi Yesu, Christ Yemoralobaki, dans Matthieu 10, verset 32, quiconque confessera mon nom devant les hommes, je le confesserai devant le Père. Et là, qui signe Makambo, la bokasko révélation nango. Ah, nekolanga bati abiso Makambo te, boka ba révélation. Tu es bien que Judas teka Yesu. Na teka Yesu dengenin. Au moment que dans Jean 13, verset 18, Christ y est lobby pour que les critiques s'accomplissent. Celui qui partage les pains avec moi a levé son talon contre moi. Pour que les critiques s'accomplissent. Jean 13, verset 25 à 27. Jésus a vu morceau à l'ipa.
a trempé na nini apesi Jida. Tant apesi Jida, diable à côté. Bible sabiso diable à côté na Jida. Christ a bisu Jida loro moko. C'est que tu fais, fais-le vite. Jida bimi akerote ka Yesu. Mais tant que ici ko wana azui batu bakangi Yesu ba ye batu ba soda banani ba Yesu ko ebele. Ba Yesu ko kanga ko Yesu atuni bango bo luka nani. Dabi Jésus le Nazaréen. Bakwei na mabele une fois, deux fois, trois fois. On est dans Jean 18 verset 4 à 9. Bakwei trois fois. Faki Christ appelle ça accord. Pour nani pour yemoko azamwana nzambe bakwei ko simba ete po azaki compliqué. Puissant de quel makasi. Après c'est bon accord. Matthieu 26, Matthieu je vais expliquer sur Matthieu 26 verset 50 à l'obi. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Attention, dans la Bible nabino bo salaki wana côté musuba déroutango. Bokeba, boza ba verset belé botanga Bible bien. Ndeko na ngai bakangi Christ pour yemo apesi accord, bakenae. Mettons ba kene na Christ ndeko na ngai, eloko ni salamaki. Yaki Marc 14 verset 50 à 52. A joué sabiso boy. Jean abane kolanda. Balanda Jean ba beta Jean et pas ya ba souverain sacrificateur. Jean kimi asuna bilamba akimi zoto poelele. Pierre azaki wana, Jida pazala ki wana. To sikoyo, to sauter pour bozala, to pesa verser pour comprendre ndeko langa boza choquer kala mingiti. Matthieu dans Matthieu 26, verset 56. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Bakimi. Mais Jean Landaki, dans Marc 14, verset 50 à 52, Jean Landaki, babeti. Mais, Moutoumou soit Zagi Pewana Pierre. Pierre pas Zolanda. Et là, mon abosani, tombe Bakangi, Baïbakanga Yesu. A nous, on a fait Bakangaye sans tâche ni défaut. Mais Pierre a joué Mbeli à Kata Mutulitoi. Donc, ce qui est sur la faute, ça veut dire mystère de la croix et Koufi. Pour que vous na faute. Ça veut dire, à la faute, Bakati Mutulitoi. Il y a un Christ à siliquer les pierres. Et bien, si, boirai-je pas les coupes que le Père a mis, que je bois? Arrache tout ton épée. A vu l'itoy à Marcus, à Bongisiango. A zongi l'itoy n'est bien. Tu vois pourquoi Pierre a kata l'itoy. Yoka siko. Pierre a continué. Alandi bango. Marc a joué dans Jean joué sabiso boy. Dans Jean 18 verset 16. Jida o ateraki Yesu. O si ba pesa ki diabala. Jida bima libanda de konangai. Abima libanda. Aye ko so na porte. Abibo boko de sa pierre. Yo teki Yesu. Ba disciple tout ba kimi. Bato bazan déjà bato bazo kanga ba disciple ba beta Yesu na ba disciple na ye. Mais ba kota siko Pierre. Ba kotisa ye. Botanga ngona kati bozomona ngonde kolanga to bitolo ba to baki mikolo parole. Bomona siko lilo ba de kolanga ye. Révélation. Jida koti Pierre. Pourquoi dit Jida koti Pierre na kati? Est-ce que Pierre a dans ma solo? Tozé ba on kala mingite. Est-ce que on a Pierre? Nenganini baninga bakimi mais Jida a koti Pierre. Si quoi Matthieu je vais expliquer biso dans Matthieu 26 verset 56. À l'obi et dans le verset 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour des souverains sacrificateurs. Il entra. Donc tant que côté Pierre s'est assis avec les officiers. Pierre qui est fan de officier ba osambisa Yesu. Ndenge Pierre qui est fan de officier va fan Yesu. Ndenge Jida mta côté Pierre. Vous comprenez pourquoi Pierre a katé l'itoy. Vous comprenez ba passer na bino ba tamba esprit nin. Voilà. Aïe aïe aïe. Tu combien besoin de souka. Au moins normalement dès que baboé, tous on a besoin au moins tout comme on a besoin de temps de prédication. C'est très important. Aussi peuple de Dieu ni frère Serge. Dès qu'on a Pierre à côté. Afin de dire ba officier, ba comment sambisa Yesu. Yesu na mabele bakangi. Matthieu 26 verset 69.
ti na verset 74 boke le mambele kaki servant à pamba tuni Pierre yo zaki na bango Pierre alobi je sais pas de quoi tu parles servant musu soyé atuna Pierre alobi oh servant tu wana zalaki tongo Pierre kata mutulito abi yo po zalaki na mona ki ona Jésus le Nazaréen alobi non Pierre niait avec serment. Obi niait avec serment. Donc, ça veut dire affirmation particulièrement ferme. Pierre a boyi. Troisièmement, Batuna Pierre. Yo, ozolo baloko a bango, ozaki na bango. Yo kasiko. Babi Pierre a nié avec ba imprécation. Imprécation est zanini. So ki na yebi Jésus a ngobo kate ata mutu wanako, ata bokate matoi, okasi ngesa ngani. Ngana yebi ete. A nié à pas katindai na ebiete na kata lupango Jésus Bible de Sabiso Luc 22 verset 61 à 62 Jésus se tourna à tali Pierre ne so so le laki Pierre a moni maître Timbelingai maître Timbaki ebisenga makambo yo na amonangi ninga déjà Pierre a bibi libanda armement à quel est là bagi na Jida. Au moins, si dans Matthieu 27, Jida Bongwani. Jida Moutouma Bende Konangaï. Très, très. Matthieu 27, verset 3. Jida Bongwani. Donc, on a tout plongé. Tozo Kitasiko, to sous ces missions. Verset 3. Jida s'est repenti. Botan là verset. Jida Memimbongo. On va appeler ça qui est Azong Simbongo. Jida Lobi. J'ai péché en livrant les saints innocents. À confesser Jésus. Christ Yemokalobaki. Quiconque me confessera devant les hommes, je confesserai devant le Père. Jida qui se pendre pour me ramasser à quel est Akabi Vinae. Jésus Lobi, celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi, il la retrouvera. Mais tu as verset sur la Bible, c'est que Pierre a bon manaki. Exacté. Mais Judas a bon manaki. Ça veut dire que Judas a bon manaki sauvé. Il y a un Christ à l'Obaki. Dans Jean 17, verset 12. J'en ai perdu aucun de ceux que tu m'avais donné, sauf les fils de la perdition. Ça veut dire les fils de la perdition, c'est Judas. Et c'est ce que Judas bon manaki. Si vous comprenez ce qu'on va passer dans la Bible, Pierre. Christ a koufi aye. Il y a un moment qui a quel Pierre. A tourné Pierre 3 fois. Dans Jean 21, verset 15 à 17. Pierre même tue. Pierre même 3 fois. Pour Pierre avoir un 3 fois. Il n'a pas tourné 3 fois. Pierre a beau qu'on dit ma. A beau qu'on se repentir. Jésus a dit qui est. Acte 1, verset 2 à 8. Jésus a fait 40 jours. A été vraiment konzali kolo. Et c'est qui est dans la chambre haute. Bozela, Saint-Esprit qui t'a. Dès qu'on a cet esprit dans l'équité. Sans esprit. Pierre a se repenti dans nos thés. Dans verset 15, il y a acte 1. A télémi, abaniko ça le ministère. Au bon babenga ministère. Ba nommé Matthias, 13e apôtre. Au Christ est bissé bangoté. Premier gaffe à apôtre. Au moins il a passé la mission de fonctionnaire. Il y a au moins 13e apôtre nani, image de diable. Pour Jésus le baki 12 apôtres bako sambisa 12 tribus de Juda. Il y a 13e. Na tinaki. Jésus a dit Pierre, si tu m'aimes, pour toi aussi ça awa. Si tu m'aimes, garde mes brebis. Si tu m'aimes, garde mes brebis. Brebis Nzambe, Ananias, acte 5. Ananias a été qui bon bozunae. Bamba moté ma bakomi côté ya siko batu, bate karabozui. Bachaka bambongo na makona bango. Oh, Jésus-Christ a réussi dans Matthieu 10, verset 8. Alors, je vous ai envoyé gratuitement, je vous ai donné gratuitement, mais vous ne pouvez pas ça gratuitement. Bon, comme quoi c'est évangile, je vais vous donner un kati. La mort est rentrée dans l'église. Parce que côté si trafic, mbongo. Oh, Jésus est en train de on ne peut pas se marrer banda. Mam tomo alelo. On ne peut pas se banda. Na ba porte Jésus bango moko. Sikoyo prochainement ton toroya, tu aurais expliqué Batou pourquoi nous avons la Moussaki Paul. Ceux qui m'apportent ma saki, mais ça va bien. Pourquoi la Moussaki Paul? Pour Paul Moussaki qui prêcher la croix. Pour soigner Bango. Au moment où Siko qui Ananias na Safira, Bateki Bozui, Bakosi, Balongo pe Mongo Ndambu, Batie Mongo Ndambu. Posez la Bango. Bapesi.
Pierre a se mettre au courant qu'il va longo limbongo ndambo. Jésus a dit garde mes brebis. Jésus a dit que il faut limbisa mutu 70 fois x 7. A limbisa nanya cité a libéré parole nanya sakufi. Moi ce n'est pas côté mba sakufaki. Fakati ata moi si que mba na kufi. Bobo ngwana bo sala mabe souté a libéré parole moi si na kufi. Au comprendre que fils da perdu ces akinani. A bon ngwana te. A senga jamais bolimbisi denga wangana Yesu. Pierre a commis l'évangile naye a comment jamais que na wangana Yesu. Matthieu a commis, Jean a commis, Luc a commis, Marc a commis, mais yemo mukolo makama komate. Au moins esprit au état mon va passer sur lelo. Esprit Pierre. Ba sali ba ministère ba Matthias. Telle l'église est belle. 13e apôtre. Église des diables. Au comprend c'est comme makam place c'est où ta. Donc tozonga to développer on ndeko ngai ndeko nanga no batebino makambo te e ba révélation biso to baki bo finga biso to est qu'on la liloba liloba comme de kata makambo. OK, voilà. Tokomi na suka pona lelo nde tolobi mikolo ekomi likambo liloba nde fokata makambo. Frère Serge to suki ça moi deux personnes bambote soki bazali so bazati toleki. Ndeko nanga toza na conférence. La conférence wana to fongola mama Congo mobimba. Makambo to bisibino to fongola mobimba pona ba congolais. Message pe o ezali to ezali vraiment na sa soki nza basungi mukolango to partager vraiment sur ma case pour l'église to ko lakisa bino point par point ndenge nini makamuzo be uta wapi pona nzambe asunga biso sikoto tambola bien évangile ba te biso ba évangile lokuta o était ama évangile o était ama l'église na binote yango na bandeko na biso o baza na Belgique ba jia fifonge bandeko nyonso to kinza masungi bino boya ils ont congolais d'abord ndeko baka to solaki naye soki nzambe asungi ba demarche salama aozala bandeko mususu pe oyo baza musika o to bosani ba kombo baza na Paris ba na d'ici et là to kota kombo ya batu sote boleki ebele boya to partager il a la conférence biblique de Paris et ça le 27 samedi 27 octobre il y a moi oyo et ben à 10h 18h donc vous avez invité ezali na boulevard 137 boulevard Sébastopol na Paris 2 na métro Strasbourg Saint-Denis na ligne 4 na métro Réaumur Sébastopol donc boya toka bulali loba ezali fiafele bandeko na biso ba aux États-Unis ba ozala bandeko musubi baza na France ebele ba ozala ba affiche yango na kansabatie ba annonce pe auto salaki na kansaba chango avant émission oyo to après émission bo remona ngo pona bo comprendre déjà niveau ya message nini egoza mukolo wana. Voilà. Washington, merci. Merci Alvaro Mwanza, merci Eric Chimanoka na Barcelone. Tous ceux qui s'y sont. Restez connectés à Tolo Bela Vie, je crois. La suite et Rosala, na prochain numéro. Merci beaucoup. Bandeko, toujours bien à la conférence les alliés le 27 octobre. Ils ont parlé sur la destinée du Congo. Nandenge ya ba politicien te. Nandenge ya ba universitaire te ba tomayele. Mais nandenge ya bonzambe ndenge nzambe lobby pour to bima na biloko nyonso zo sala na Congo. Banda 1960 la kamioso to sali sans nzambe. Yango toza toujours makila. Yé moko ayeko intervenir siko apesi vision na muto alakisi abi po bobima na biloko bozongela ngai. Parce que porto bino ozo beta eza yanga te. Toujours que nous bundana bateau bazala minduki biso to la machette. Mikolo nyonso bibembe. Yango nzamba lobi bozonge pa nga. Na lakisa bino ndenge nini bokozwa kimia na mboka na bino. Oza congolais yaka oyoka likambo e. Na bonzambe pe makambo ya église. Ndenge nini église ebomi mboka na biso boya koyoka. Ba église ebomi mboka na biso wana ezanga na lobi te nzamba lobi ba église ebomi mboka na biso yango le 27 mutu nyonso aya
on se décourager na makambo ba église ovanda na ndako ya koyoka place mabe uta ba pasteur bazaba ndeko na biso mabe nyoso bazo sala eza pe na molimo elati bango boya koyoka origine ya molimo wana place uta Jésus Christ akenda tika mibeko na ba apôtre na ye po ba panza ngona mokili mobimba mais certains apôtres ba balola makambo wana oyo esala ke biso lelo toza na passe détail ya koyoka ba détail tout moko nano ateya likambo wana te eza pe liteya te eza révélation yaka oyoka eza mpona biso nyonso. En tout cas, Dieu le dans le Seigneur, le papa, beau fils à l'objet, il est tellement profond. Dieu le Sabiso, là où sera votre trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, mon thème en Zambie, Esaïe est dans le Congo. Pour être un trésor infini dans le Congo. Mais garant trésor, on est au Congolais. Tant que yo, occupe ma Cambouanate, au Sunolango Betakara, yango wana lelo oyo Nzambe a révélé révélation et que ndenge ni to sala pona tobima na muzoba oyo to sala ngo lelo mambo to je sabino lelo ezali révélation ndenge papa bo faire le bique nano était amati selon les écritures ndenge to tskoloba la pierre qu'on rejetait ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. C'est ça la clé. Batoni l'église, ba pasteur banamula na mbula des décennies mais na kati l'église wana yemoko Yesu azati yango to bengi bino yo muto ngebi kotanga bible benga numéro wana yo muto pona ko sala protocole benga numéro pa makambo concerné yo congolais oboko yoka lelo oboko yoka mukolo ya conférence concerné yo mais Dieu dit de l'ordre il faut l'ordre ezala il faut que musuba za pona otanga bible tu me suis basé à la pour la protocole pour la tous à la ordre. Dans la carte batuana il y a posé la carte. Donc dernier numéro tous organisés pour la conférence bandeko bauta bandeko mususu bako fikinza masuni bauta kisasa ceux qui paient nzamba suni la volonté na ye ba mususu bauta pe États-Unis ba mususu bako uta pe ba mboka pai na Belgique bandeko batali belé. Donc il le yango to sala annonce oyo. La carte annonce tozali na kati une salle où la conférence est allée le 27 samedi 27 octobre 2018 donc moi oyo tant que tikali moké na métro Sébastopol ligne 4 na Strasbourg donc les alliés dans salle bomo na affiche donc et là ma église et ça m'a ramonté que ton ya Yesu azali awa non pané mo non de konangai ali to partager connaissance dans matière mais non mo ko moi na kati ma komi qu'est-ce qui se passe mais pourquoi ma kambo tu es dans la moitié kala qu'est-ce qui se passe pour les Congo a tombé plus bas que la terre pourquoi les lots attaquent battu sur le côté les lots la ronde de konangai moi c'est bien le moko et na mi balé la croix baboma Yesu na bibi na kwa moyibi moko abongwana moyibi moko abongwana te Yesu alobi na Jean 17 verset 12 Abi Père je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné sauf le fils de la perdition mais tu m'as révélé non c'est vrai Jésus m'a révélé biso par la foi parce que nous sommes participants et porteurs de ces messages par la foi. Congo ne moutazu gâteau na eza parti à Congo. Nous avons pris un message na Israël, mais ça un pèlerinage na Israël. Mais dans les États-Unis. Qui yango to lobi boyo kana bino. Bobima na l'église. Bo fa na bandako to bengi bino boya ko yoka o nanu boyoka te. Mais ça la Bible. Ezali na boulevard 137. Pardon, le numéro 137 boulevard Sébastopol. À Paris 2, donc on a 10h à 18h. Tu respectes heure. Donc, Nakasa Papa, beau-fils, Azana, et l'euro moura qui s'appelle Bandeko. Oui, bien aimé, Ezanango, et l'euro Yabiso Nyos. Yabiso Nyos. Nga na bima na église, ça fait 16 ans. Nga muto aliboso na salara vidéo na lobi ba église to tengami. Biso Nyos to tengami. 16 ans après,
tala to se retrouver makambo panzani zesu ya Paris te mais et comme ya mokili mobimba ba pasteur ba mongisi mokili mobimba mais surtout bo ya biso to ya mokili mobimba te mais o ya biso moko to bungi mais nzamba révéler makambo moko soko yoki ndeko nanga ola la pongité et si ozali okanisa kaka ke Jida aza traître mais yako yeba soki Jida zalaka ye moko traître mais bazalaka ebele to révéler yo bisoté mais Saint-Esprit a révélé pendant que azalaka ye moko te est-ce que makambo Jésus a tiqué la biso to salela ngoto to salela te molimo nino elati ba pasteur na biso lelo ya ba voiture ya ba costume ya ba ndako boko yeba molimo wana eza wapi na bambongo kolakila batu soko fandi na otali bandeko na biso ba jeune lelo na Congo okasa bango nyso bamela bangi nsoka ndeza molimo moko elati bango molimo moko elati bango muta kosala publicité kaka na buzoba akopesa miso kaka na buzoba kaka kofinga respect zati sacrification na mboka zati toza te poto bomana ezali poto luka solution ya mboka na biso voilà spirituellement surtout voilà spirituellement tous à besoin de nous autres mais mon amour sinon tu te reconnais nulle part. Alléluia. Le 27 tu t'écoutes à la bande. Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin mototeo tolobe la vie. Kuna balobi nini ah balobi nini veut dire tolobe la vie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie